Aux différents cadres, au cadre de hauts partis ici présents, secrétaire permanent ici représenté, secrétaire permanent adjoint ici représenté, la présidente de la Ligue des femmes nationales à la personne de l'honorable présidente également de l'Assemblée nationale, Madame Janie Mabunda, que je demande à toutes les mamans d'applaudir chaleureusement. Junior Lukunga, Madame Gracia, la Ligue des présidents, Madame Gracia, Madame Deborah, Madame Sandra Basile, Dorcas Poutou, passez s'il vous plaît, Dorcas Poutou, Ouvre Kouyaka, Matondo Dioko et Blondine, Ikulu Kola, Moussane Leke, Mbaiki Kolodele, Choupe, Pipine, Libya, la Ligue des femmes Lukula, secrétaire permanent du parti. Enfin, nous a instruit, nous les femmes de nos provinces, de nommer la Ligue provinciale junior. Présidente de l'Ivoire, présidente de l'Ivoire et sa liste. C'est ma tombe.
président de Ngaliema, Rick Lokumu, ainsi que sa fille, Micheline, président de Ngaliema. Mafuna, Aurélie Lé, Déborah Kabongo, président Déborah, et Aurélie. La cellule de base na biso ezali JPS. Cellule de base wana nazobanda na accompagnaka nga partout. JPS ezali cellule de base monene eza na 100 cellules awa na kati ya Kinshasa. Cellule moko ezalaka 50 personnes kosala prise contrat programme contrat de performance. Maman wana kombo na ye ndenge azoloba ndenge azodirige FPI maman bako au même titre que les conseillers. Je dis oh kobanga lisusu neti ba conseiller tout ça. Joseph Kabila Kabani. Don Béni Baemba Kaboemba na hymne national. Don Béni Joseph Kabila Kabani. Chikaka. Alors, il faut te yeba. Ndenge nini toko militer. Toujours militer pour na nini. Mon considération azali na personnalité nini. Joseph Kabila Kabani. Chef coutumier. Lelo soki Congo eza ba processus nyonso toza na lelo. Na ba terme nyonso ko lobaka na français wana alternance, démocratie, vote, ni mususu. Élection ni mususu. Dialogue, transition pacifique ni mususu. Passation civilisée ni mususu. Gouvernement coalition ni mususu. L'hôtel na monde Joseph Kabila Kabani. Jikaka le raïs professeur Molakisi ya démocratie na Congo. Ils ont des Chikaka. D'abord, pour la Bolongola, parce que là, on a Zaïre. Pourquoi Zara Zaïre? Zara démocratie T. Démocratie Zara T. Zara Zaïre. Pour comme à la République démocratique du Congo. Grâce à Joseph Kabila Kabani. D'abord, en étant jeune et militaire. Basuka pembe, bakola, bavotaka te. Mama ya Lukunga Mbote. Mbote. Exécutif nyonso ya Lukunga Mbote. Mbote. Ba jeune génération Ligue des femmes juniors Mbote na Longonia. Mbote. Ba ya Lukunga Mbote pe lisusu. Mbote. Avant na banda, na kopesa nano botondi pe Longonia na ba organisateur ya activité ya lelo. Mama Ruth na comité organisateur nyonso tobetela bango maboko. Maboko makasi. Bapesi musala wana na mama. Est-ce que papa bazalaki te o bango osala musala o mama ministre penge aza kosala? Papa bazalaki. Mais kobunda na biso. Loyauté, fidélité ya ba mama eyebana na ba parti nyonso kaka na PPRDT eye kosala ke balobi non pona kopesa ba mama lokumu bazala na poste ya ministre près le premier ministre pe ministre d'état ya genre et famille na ndela ya mama lomeya
wana il faut topesa bakonzi na biso lokumu mpona wana ça azakaka ye moko te toza na ministre ya mine akokisi nano 40 ans te ministre ya mine ya biso. Je crois que c'est le plus jeune ministre des mines de l'histoire du Congo. Wana kaka na kati ya ndako ya PPRD. Tozui pe vice-ministre ya énergie esika ya courant ya Congo mobimba. Vice-ministre ango kombo na ye Papi Pungu. Aza pe président ya Ligue des jeunes. Donc wana biso eza ba théorie te, eza maloba te, eza cinéma te, bango ne bavandi sima na ngai pe bazali bomoni bango boyoki sango. Pona koloba ke PPRD etosaka ba militant na ye. Soki bosali musala PPRD ko bosana bino te. Ya mibale pe na kanisi tokoti nzela ya changement. Bien sûr, natangi ba mama o bakomi ba ministre. Mais nakanisi que PPRD beti penza makasi pour président et assemblée nationale. Ba mibali pe bazala ki ebele. Pe ba mibali bato basangana kana butu na mokonzi. Pona kopesaka ba liste. Ba kokaki kopona mwana mobali. Mais ba lobi tout oyo ba mama ba telemi mingi, ba bundi mingi. Bakei bisika nyonso. Bakei bisika nyonso bazongisi mate. Balakisi pe botosi, fidélité, bosembo, liloba moko kaka kote ya ba mama il faut totombola bango to pesa nanu na présidente ya Ligue des femmes. Pengai wana naza pe élu na territoire nanga ya Bumba. Pour ceux qui nazala élu tembe na koti Assemblée nationale te na koki pe koloba te ke na koko ma présidente ya Assemblée nationale. Soki naza pe wana présidente ya Assemblée nationale. Naza wana te pona ngai, naza wana te pona leki bato nyonso ya parti na mayele, naza wana te pona za ekolo boye, to na lobaka français, to na lobaka lingala, to swahili, to monoko mosusu ya mboka. Naza wana po parti na biso nde esali musala. Naza constitution lobi mandat libade. Na lingi makila ya bakongole etanga te likolo kaka ya pouvoir. Na mikitisi na pesi nzela. Na tongaki 18 étages, ba misusu ba ngai pona molamo ya Congo. Na komikitisa wana epesa biso mayele. Ya wana nazo Ligue des femmes ya Kisasa po awa tozana capitale. Po ba jeune bazala na ba place. Azaka ka yivi. Bazala media fa ya SP. Donc tozo jwa kaka batuya parti to ye koyeba bango na parti. Présence kaka pamba ya koloba ke tozana bino elongo moko. Awa telemanana. Vice-président akobata mate. Elongi ya sika po bolingi bilongi ya sika yo asala bino eza mokolo na ngai te ngai naza mosaleli na bino na wana